aye kosala nouvelle loyenge. Pardon? Voilà, après choc, basali choc minzoto, après barokomba choc minzoto te yoko na nouvelle loyenge. Voilà, nouvelle loyenge auto bagi mingi. S'il vous plaît, bon empêchez sonorisation. Nouvelle loyenge. Aye pe ko rendre hommage na ye papa. Ce qu'est-ce qu'azali a koroté le mapé. Voilà, le phénomène est sauvé. Ye pe ko rendre hommage à Souka na oya ye papa. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Na nouvelle oyenge tozalaki na bato mosusu batiki biso entre le président Mondori, Bavie Gaou, bazalaki ebele na nouvelle loyenge mingi pe bazali awa tomoni ba mama loso aussi obala nanu te nabala natika maître pai nana. Voilà, mama loso telema pe sikozali aye ko rendre hommage à Souka na oyaye. Voilà, mama loso est là. Merci, s'il vous plaît. Maman loso est là. Voilà, maman. Tozalaki pena mutokala ya Johnny, oh plus tard salaki le dio ya Johnny Ntsakala. Voilà, yawana pe ko rendre hommage à Souka na oyaye ndeko. Voilà ndenge tolobaki pona nouvelle loyenge. Kolonga nouvelle loyenge ekamba mitilelo pe na mokolo ya le 3 mai 2020 Maître Pai aye kotika biso na mboka ya Paris. Voilà, wana ti aye kotika biso mena simana ye atiki bana ebele, atiki bandeko ebele asalaki na bango oyo pe lelo baye ko rendre ye hommage ya Souka. Ndeko moko ye alongo musika pe alobi akoki kotika ngote Jojo Mulex. Voilà, Yana akoki ko pepa Jojo Mulex. Voilà, merci beaucoup. Bamoselu Bazali, le président Molaï Azali yepe azaki na bakuna na mboka Mindele. Le président mo l'a présenté Mobali Naye. Merci beaucoup à Pepika na musika. Voilà, merci. Nous passons directement na point Oelandi. Point Oelandi toye nangonga ya témoignage. Simanaye azali na bana oya memi. Bana oyo Maître Pai atikeli biso. Bazali awa représenté par 3. Bazami Satou, moment opportun. Torotele Misabango lors ya bago pelisa bougie à l'honneur ya papa Nabango. Nous invitons les 20 pour la parole na compte ya famille. La symbolique que ont représenté papa, Matang et Zakuna, mais Awa. Pour nous c'est ça. Et là on le cercueil Lali Awa. Voilà, ça c'est la symbolique. Papa est là. Papa Sali Moussala Malam Moupe Makasi Namboka. Il restera éternel par ses œuvres. Il faut être fier de papa. Papa Sali Moussala Makasi a s'épelé ici partout. A mémi le coup ya culture Namboka en Likolo. Est-ce que tout ça, on peut applaudir très fort pour l'artiste? Pour l'artiste. Voilà, vous allez maintenant avancer. Voilà, avancer. Là, vous allez placer ça les trois. Signe que papa restera éternel à travers ses œuvres. Yango on a le lot oiseau de voler plein magnifique la papa. Laissez petit gars là, il va placer le bougie. Laissez le protocole va aider. Placer. Voilà. Voilà, symbolique Yabana, qui sont de cœur. Là, les enfants vont rentrer, accompagnés de leur père, qui est papa Lievin. Voilà, symbolique Yana, papa Rotika la Seko à travers mes œuvres. Merci. Si nous pouvons, pour la presse, nous allons maintenant pour. Nous sommes arrivés presque à la fin. D'accord, Tokita. Petit espace vide, s'il vous plaît. Voilà. Tokita, s'il vous
vous plaît. Kina Maloba, il y a président Masumo. Après Maloba, il y a président Masumo. Ou bien avant la parole. Après, nous allons inviter d'autres personnes. Tobani na président Masumo. S'il vous plaît, en paix, voilà, là c'est le président Masumo qui est en train de griffonner quelques écrivains gothiques à la Libella. En mémoire, il y a Maître Paille. Voilà, on a griffonné. S'il vous plaît, bande de presse, vous voyez qu'on se voit quand musique comment, hein? C'est pas le président Mola nous allons faire juste 5 personnes et 6 personnes et puis que passer à l'étape Moussoso. Pas produit, les azos comment? Voilà, c'est tellement émotionnel. Malobao livre otikala na bana banotanga malobao bandeko ya papa Lisano bakoma pour la papa pour la bango, ça fait toujours du bien et réconfortant après ma casse vraiment. Après le président Papa Kodi, nous aurons également fermé le CD Moutago Griffoné à Gotika Maloba Pona Yaye Papa. Nous aurons également là c'est Papa Kodi Azo Griffoné. Si on continue. Voilà. Dans le moment où le président Massouma Ozamaloba, vous allez commencer peut-être à griffonner pour courir derrière la montre. Voilà. Benda concept, Aza peu jeune, Aza. Merci, elle est très jeune. Merci de votre décoration. Merci. Voilà. C'est notre fierté. Voilà, mais tika la épée makomi. Oyo tika la paix libela na libela. Merci wana izalaki phénomène sobe. Nde tozo sukisa le sombazo pour rapidement juste 1 minute. Koto le ka na programme susu. Bando ka presse moi to kita bri. To kita s'il vous plaît. To kita s'il vous plaît. Pour continuer. Donc on s'en est dit, ok, ça va être calmement. Dans la musala, oyo, obenga ba boke, tantôt théâtre, tantôt cinéma. Nalingi a remercié Bandeko Nyonso qui se donne la peine pour que Tomika puisse préparer la cérémonie Yamoké, mais elles ont une importance ébélée. C'est pourquoi pendant quelques jours, Tomika qui kokuta na bandeko Poto Bongisa rencontre Yalelo na mémoire Yandeko Nabiso Jacques Mokoza Mangwaou oya utaki kotika biso na mokili ya poto tolobaki banda ibandeli ke tozaki na difficulté makasi parce que tokufelaka mais pour la première fois tozokufela mais ndeko ngo akufi aza na biso esika moko te. Oyebi très bien que lokola tozoloba boye na poto pe kuna matanga ezali baza kokunda ndeko na biso baya kolakisa moni kombo papa pona musala ou aza kosala yaki médecin te yaki je ne sais pas qui tout ça mais en tant que comédien tala mémoire naye et tikala awa. Donc pendant des années c'est plus ce qu'on peut faire et c'est pas tout le monde qui peut avoir cette occasion, cet avantage. Yangona musala na biso to selaka to tiaka sérieux nango.
Donc voilà un exemple. Vous ne verrez pas une citelle, oh il y a des médecins, oh il y a des architectes, oh il y a ceux qui ont nani, mais il y a des artistes et surtout ceux qui ont se confirmé qui n'ont pas na yo. Parce que là encore c'est une autre chose. On se confirmé comme on a eu etikani na mitema ya bato. Donc nous rendons vraiment un grand hommage à Ndeko Nabiso Mangwaou. Incommensurable na ba famille et belé balekisa ba moment moko ya esengo na ba foyer soit individuellement kaka na musala oyo azakosala. Donc que Dieu soit loué pour cela. Nalingi na poussa na lisusu. Au même moment, nazoloba po na biso moko esengeli na kende un peu plus loin aussi. Na lobaki yango na stade pona tango ndeko na biso dadi akufi. Na lobaki yango lisusu tango ndeko na biso pululu akufi. Le problème c'est lequel? Regret eza makasi bandeko na biso ba comédien surtout ba o bazoya sima tozolanda loyenge mingi ya ba internet po sokoza mwasi mibali na poto bazo sala soki nini sokoza mwasi mibali kuna soki le contre non wana ezali nango éphémère mopepe ya pamba tolanda quand même ndenge association na biso epesa katoli toloba ke tosala association na biso po totala ndenge vi na biso ekoki kokendela professionnellement esika kotonga bato te totala difficulté nini toza nango eloko nini tokosala po bato bazwa biso kilo eloko nini tokosala pour que tovivre ata moke na mosala na biso. Et le regret de tout le monde que j'exprime ici c'est que ndeko na biso Mangwaou tala œuvre munene asali banda banzoto wana ti esika mosusu mbongo ekouta ekozala te oyo akokende kozwa kashe po apesa mwasi to bana po ye moko évidemment lokola aza su te. Mangwaou regret na biso makasi c'est que au fond c'est fini awa na RDC esika mbongo ekobanda kobimelaka pour que bakanisa mwasi na bana ezalité. Donc bato banazolandela parce que fi c'est bon ezalaka na suka nango. Alors nazosilisa kaka. Nous invitons le président Elombe d'accompagner le papa Pédi, le président Phénomène, le président Saï, le président Galio, le président Siatou, les besoins compagnie, y compris les jeunes. Parmi les jeunes, nous prenons voilà, qui va accompagner, voilà, y compris Coco Seigneur, voilà, faisant de voler plein honorifique. Bandeko tozali na moment moko historique tozolongola elamba po bomona kombo ya ndeko na biso Mangwaou ekotikala. Pendant tout ce temps-là ndeko na biso Mangwaou akotikala awa akotikala na biso. Alors tozolongola soki tolongoli tobeti maboko makasi. Vive les artistes ou vive l'artiste de ce monde. Vive l'artiste! Vive l'artiste! Vive l'artiste! Merci. Voilà les artistes Nzambala, le président Nzambala. Voilà les artistes. Tatiana également, y compris son ami, Faro Kapé Batali. Voilà, Tatiana et sa sœur Marceline.
Voilà, là ce sont les artistes cheval blanc, les artistes à quitte de fil pour leur marche. Il y a un baron de go en jetant un coup d'œil. Voilà, merci aux artistes, je vois ma bande là, mon Célou, cheval blanc, tout le monde, merci. Merci. Merci, voilà. Voilà le président Koba, merci d'être là. Voilà. Merci également à Bijou Soukou, groupe Les Capables, Bijou Soukou, merci. Merci. Vous avez besoin toujours à votre et se retourner sur le donc chaque même la liste il y a winner pour jouer par là-haut. Grand Yaya Ngaï n'a pas de sur scène, mais vraiment il m'a toujours soutenu. Là, si même la période où il y a une vidéo dans la période de campagne, moi il y a quand même une vidéo à mettre pas pour soutenir la candidature. Donc il est parmi les politiques Oyo, vraiment il était parmi les politiques Oyo. Ndengega na yembi na njembo ke abaneko pour la génération. C'est déjà bon un mois liwezali femoro naturel liwezali mokano ya nzambe soki totali bao bakenda liboso na biso na bambongo na makasi na tokoki kotiela bango liwa te eza na bato mosusu tondimaka teke yo komona liwa ne liboso me tomona yango bazali ebele tokotanga bakongo te donc liwa ezali nzela ya nzambe tosenga kaka na nzambe nde atika biso na mokili te mpo jamais osala ngo donc tobanda kosenga ye kaka nde mawa na ye esika oyo tokendaka kwele donc na moto oyo na kosenga fanatique asambela mpona nga na kufa te tamutu ye okende donc elingi koloba ete totambola kaka na kobanga nzambe na nyonso oyo tokosalaka toinseraka nzambe na kati mpo nzambe mpe ainsere bomoi na biso na esika na ye na ntango ya wapi déjà oyo nazali ekoki mpo na ngai na mwasi na ngai na bana na ngai na bato Voilà, c'était prévu. Mention spéciale en phénomène SOP. Merci qui était au four au moulin et organisation. Merci beaucoup. Il a honoré vraiment son père. Parce que nous sommes dans le cadre, c'est un homme gentil, très bien. pambate lelo tokokusi ba 40 ans ya musala lolo soko moni ebele ya ba comédien nyoso batondami awa na Kisasa par rapport ya 3 personnes na mutu babimisi pa na biso soko tangi pangade da bimisi boni oye pa na ngamba lo soma bimisi boni oye pa maître pa yo bimisi boni bango wana de batu wana bake ko sala ba groupe panzani biso toza lokole baye lokola mbu mai ya monene océan Atlantique fungoli ekotisi na bisobe banini biso toza ninga wana donc oya ke ilelo aza yanga masa na ngai
oui toza na mawa biso nyonso tout mais oyo ngai ekotikalaka jamais kobosana ye parce que wana oyo ndeko na ngai tosouffra na baniveau impossible en tout cas moyen na betelo yango te mpo tokosuka awa te bameilleur souvenir mpe ezali mpo basiksio biso tosali moto moko te oyo atikali kosala makambo biso tosala donc moto aza te nayebi te soko na kokosaka non makambo biso tosala moto akosala yango aza te eza mwa pasi mingi parce que biso tozali bien organisé toza na respect na bakolo bano ya lelo baza na respect na bakolo te bayebi kotosa bakolo te yango nozomona bimi mbangu enananga bimi Jean Paul abimi 6 mois ya pamba po asili mais siko lelonga 4 ans 40 ans yango oyo donc bana mikeso bobimi naza na bino o mokolo ya naza na ye nakota naza na partout na mamarke nyonso napesi merci na bana poto ndenge mpe bango mpe babundi na makambo oyo biso tomonaka mpe awa na félicité na Jean-Jacques Manda merci mpo ndenge makambo ezosalama ye azoyebisa ngai epuis napesi famille biologique ya Mangwau napesi bango bacondoléance na mwasi na ye napesi nani Fai Jani Fai merci vraiment José de Londres Asidou Zolo nabosani bino te Toto Monama Fimbaka bana poto bana Londres pai boye batus pepele ya mbetolo batikaki biso te Alpha Monangani Micho Masaya nani awa nani Patienze na Londres coach Sandala Thierry napesi bino merci botikaki biso te bana poto nyonso bana Mpozo o bazana Suisse Rita na Italie Mireille binonso Gisha merci lelo toye kotika ya Jacques obobengaka noko Jacques totiki misembi na ye awa na kanisi bomoni nzambe apambola bino nzambe abatela mabele